bonsoir, mbote na bino balandi nyonso ya Flash Santé toyeli susu na ngonga oyo kotalisa bino makambo oyo itaki koleka na mvula oyo betaki mikolo tu koleka na Congo Kinshasa na mboka na biso mai wana utaki au niveau ya Bakongo akitisi niveau ya Kinshasa et que ekotouche ba commune ebele tel que ezalaki ba commune oyo ezalaki touché mingi nazotangela bino ba commune yango ezali Kimbantseke quartier 13 ezali Njili Brasserie ezali Lemba Salongo mai ya Njili donc côté ya mai ya Njili bato nyonso bazalaka wana bazalaki vraiment inondé mai ekotelaki bango tina bandaku Limete et puis Kingabwa côté ya Paka Juma wana nyonso mai etondaki côté ya Camp Pêcheur côté ya Fleuve et simbamaki pe na mai bato baza pe au niveau ya Masina Petro Congo mai pe simbaki bango bato pe bazali nzinga ya fleuve basalaka bilanga ya loso bato mususu bafandaka pembeni wana bazana ba activité na bango ya mike basimbamaki na mai makasi inondaki na yango toyeko loba pourquoi toyeko lobela yango parce que toyebi na biso nyonso tu ndenge totanga ndenge tosala ba étude après inondation ba microbe to pe ba mai wana etikalaka wana et memaka ba microbe et même à problème et belé au niveau de la santé publique. Est-ce que notre gouvernement et si kozwa mokano déjà ya kokende kolandela ba commune wana oyezalaki et simbamaki na mai est-ce que gouvernement atie ba poste de santé pona ko mekampe ko sala ba test to pe ko sala ba examen ko examiner bato nyonso bazalaki inondé na mai wana est-ce que ba microbe moko boye to pe ba épidémie moko boye ndenge biso ezalaka na mboka na biso épidémie soki bandi et touchaka directement une grande partie ya population est-ce que le gouvernement na biso ici bakanisi to pe bakanisi mokano wana ya ko tia ba poste de santé pour que bato bazala prévenu que tous à la surpris après 2 ou 3 mois to pe 6 mois après ou même une année après bato ba développer épidémie to pe épidémie moko boye se proclamer na ba commune wana simbamaki na mai na yango tozo beta c'était na gouvernement na biso avec un peu ko sala effort ya ko sensibiliser population ya ko te même population que après inondation après mai ba microbe etikala na se surtout na bandako o esimbamaki bana ya mike ba mama to pe ba papa ba pekisa bana na bango basakana su na mabele te po pamba te ba microbe etikali na mabele wana bana bakoluka ko sakana na mabele pe batia maboko na monoko nde place ko mema tel que ba diarrhée et ko mema même ba dysenterie yango wana diarrhée donc et ko mema même ba choléra to pe ba épidémie mususu to yebi eleka et ko pe ko zonga partir kaka ya ba mai oyo ndenge tambolaki to yebi ba place nini te ba mai wana elekeli na mboka na biso na Congo to pe na Kinshasa donc mbule betaka ba mama to pe ba kolo mapango bazaka na habitude ya kofongola ba dal na bango même ba mai na bango ya ba matière fécale ya dal ya ba nyei neto lobaka na lingala etambola ka likolo ya mai ya mvula wana est-ce que ba biloko na biso pe tozolia mikolo bakoki pe ko checker yango na OCC patala ba matembele to pe bandunda o ba mama na biso batekaka na banzela batandaka ngo kaka na mabele boye bachekaka mwa etoko batani to pe mwa saki ya loso bache bazoteka ba biloko wana ba bilanga wana ezali touché na mai ya mbula wana oto ebite etamboli na microbe nini gouvernement na biso asala effort na OCC ba meka mpe ko checker to pe ko examiner to pe ko kota na ba ko benga ba médecin ba épidémiologue ba meka mpe ko landela déjà ba makambo wana même bato basali pe assainissement et environnement ba meka déjà ko telema pona ko landela makambo wana de pas à pas poto boyi après makambo yo to kota na ba épidémie oyo kotungisa population na biso voilà balandi ya Flash Santé makambo to yaki ko yebisa bino yango yo nde tosuki a pona mokola lelo merci beaucoup.